basi ba konze belé ba kota na no na kati wana te po wana eza monde pa ba kota na te me ngai oyo nazo opportunité ko kota tina kati bolinga ko compliquer makambo te tout ça la part des choses donc eza na ndako omona ka yana leki oyo bazala bien ona ope bazala bien bande kopete vous comprenez toi bande kopete toza batu ya batu vous comprenez vie na biso oyebi ke to dépendance na famille te vie na biso to koma na bande ko belé ma famille est belée. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous me suivez. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Yann Yungu de la presse. Ndeka Tolobak Tokita sur le terrain. Bolobaki a oumeli azomona na te est-ce que ça problème ton nengeni ni bozara pe na posa boye ba moi mukevi o etali vie privée na malgré bazara moi ba benga ngo bena privé ba boya roloba melelo to juillet to sola na IMP to yeba aza marié ou pas azanani topé mère de famille boyna boye nyo sotoroyo kana mnoko na ye moko ya on a boyi na présenter ye na ngi biso na binoto mona elongo to ye basoki ezanani oto yambi lelo po azana tenue asala la ramsala te azana tenue na ya ndako. Alors sans plus tarder na opese déjà mbote. Bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Santé kitoko pelengi ndungo mona kaka. Lelo penda to monio na tenue ndako ça va. Merci beaucoup. Est-ce que pour les appels à battre ba yebelio na ba image mo boy tant ba mono boy ba se rappeler te au fait où ezanani est-ce que au peut ça ba moi identité na mere na bino yeyo ana moto ya pisa ka bora mpo jabora mo ebobunga ye ya dite yeyo ana sika jongi na ndo lingi na ya zaraka mpo na komona wana te mame milingo mama ayeba ye ya dite komona te papa iden kiambi motema na tasansingi mo abunga ye yarite kasi na yebite tazeri mukuru motema espe babo ayebinga ya be mobimba. Mais tant tout le monde déjà boyé par rapport à l'image tout le monde à la TV ça moi différent. Oui c'est ça elone ça là au côté la image biso tout le monde à la télévision. Bon elo que ça na côté na image wana ezaka rôle tant papa sanga rôle moko na travailler ngopé et simbi nde yango moni na tikala nango no ba pesa ko rôle au travail en simbi na tikala nango par rapport na demande ya ba nini ya ba fan et puis na ba tsuke le mboto ba mayonnaise tituka ya mayo ba ya mode ba président nga Batista ba misombita misokoto fion mobala mwindo a sérieux ba onyo so ba Cardozo ba minata son père ba maviokele ba senga kaka donc yango moni esenga ba lianza tout ba lela yango moni esenga kaka rôle wana na tikala kaka. Est-ce que va peut rôle lango ezaki facile pour la yo interprétant normalement interprétant. Bon ezaki facilité à minata son père na sina boaki yo mena boka kaka papa lienzi babi mikolo dio d'enfer hein papa lienzi na frère. Donc mais ezaki facilité parce que on a ko vraiment rôle na biso ya tonalité na biso quoi tonalité na biso bangala ndo ko kangote mais baloba l'appétit vient à manger. Chaque fois, tous les jours, tant nazo beta betango, et puis nazo koma, so na okika mongo moi lobi boye, ponga linga oza beaucoup plus pesa ba mongo. Et puis ça la ngabe, papa na sevinongi, motema Justine mata vie de loin. Il y a de loin. Sauf papa vie de loin. Abet c'était comme ya ba Congo siko. Donc voilà, tout aussi ça, hein, bagag na biso. Hein, Bernard Cavalli, donc voilà. C'est ça ma facilité, mais le fait nazo travailler en go, le fait paye babilo que zoya. Nazo zo, nazo yoka, nazo koma. Nazo apenda na moi mémoire moko un peu fraîche. Pour ce bien mémoire fraîche, c'est ami kaba amike. Nazo mémoire moko za un peu fraîche, donc so ependa mta laxinga nzembo bonazo ango. Tellement pe na vandi na beba bangala trop. Na yoka ba tonalité belé ya bangala. Na yoka ngo trop na matoi. Pour pas so mezaki mutauti mboka boye boyambi na libenge 281 en diagonale pe ba vinanga Richard Mapota donc na kati ote tongo lo ba oyoka mo bangala belé c'est-à-dire yo moko za mungala te o mungala na yoka na sens nike ba ya mone so na bi nde to ndo yamba bango na libenge 281 ba lingwa la et puis ba libenge ba yebike pa so ndo benga pa bangala
so lukili kambo bangala ba bimana ba nzete nyoso ba motute na ba mbeli na ba koko ba yebi pa bangala ba lukali kambo te ba bima ebele vous comprenez donc voilà parce que ba yebi yango wana do tondo yamba batu ba banda utamboke belé pa na biso. Na comprendre yo ce qu'on a yeba tant lobi ba pesa que rôle wana c'est-à-dire tant au bandit théâtre après quelques temps de ba pesa rôle wana to au banda na yango ba. Non même pas wana déjà na banda na on ba monter. Wana na sala théâtre ponga bandit théâtre na ba fin 2000 to kota 2001. Vous comprenez na ba fin wana. Na zana ngana na jouer na kombe Mili Mondele tina ko ma Ronaldinho po moi tant na zana Mili Mondele. Après na ko ma Ronaldinho parce que ba pesa nga ba mona ke rôle ne so ba pesa nga na jouer cartango. De babité il vraiment faut pesa kombo Ronaldinho pas attaquer de pinte. Vous comprenez? Après na jouer quand na Ronaldinho après na ko ma sikoyo Marie-Jeanne Bololé na 2014. Tant na sali film à Marie-Jeanne Bololé, c'est par là président nga Batista ba pesa nga kombo wana ndina tikala inango. Tant au bio bandi ba fin 2000 to kota 2001 c'est-à-dire si tu comprends bien ça dit déjà 20 ans ou 19 ans parce que pendant ba temps wana nyonso ba difficulté ni okuta nango la monde za c'est vraiment belé ba difficulté na kuta nango belé talaka nga à l'époque to bandé na papa Jona 1000 solutions et comme itamo ba kabwani bokom ne simitelangano bo kende wapi bo zonga wapi bambote na DJ bo kende wapi bo zonga wapi. Et puis, DJ le cas où il y a un tournage. Si nous allons continuer sur ce dans par après, tu as comme on a 1000 solutions et puis donc mon attamo boy et puis mon tiki na yo théâtre ango, ozomona au tiki na yo va nous nandaku et puis les moko reprendre moko mise solution dans un petit groupe. OK, na les champions 1000 solutions, titamo boy donc po boko maimo ki na groupe elonga ngo pe ya moko ekufi nango ozomona olongo le longo comme na eko théâtre ngo pe président Ngobila kufi na ye bovandi tout tit makamba ngo to bandi ti le onde pe omona ya modero na biso bandeko siko ba wana za ba difficulté siko ba avantage ni ozwa par rapport au monde ba avantage est belé pe ya bien pour Kokuta na ba ministre Dienga Fondation mala ses avantages ya théâtre que maman Olive Lembe motema papa Joseph Kabila abenga yo penza ki pour à l'époque azaki na première dame abenga yo na kombo no Marie-Jeanne Bololé a invité yo pe oye olena ipo melina yo voyager na déplacer na epé e mo kota pe tiba kinga katso na ezana basa ba ministre msuna ba kota kinga katso epi basi ba konze belé ba kota na no na katso na te po wona za monda pa ba kota na nteme ngai oyo nazo opportunité o kota tina kati kolia na bana mokonzi eza vraiment grâce eza pe opportunité eza ko faire part na ba histoire à vinanga donc ba avantage eza belé. Voilà, surtout une question, mon question c'est par rapport à Venanga Luzomba dans South Africa. Pourquoi? Parce que tu remarqueras à chaque fois, tant que tu as un sa apparence bien, tant que tu as un théâtre, sa apparence bien, mais comme Air Mobo, il dit que SOS na TV, est-ce que l'on est ça, oh, merci beaucoup pour la question. Couper sa apparence bien, et ça moutonio ce qui problème n'est Kobela. Kobela, to kamo komele komie bosungae bona ba photo oui, mais oui. Toza batu ya batu. Vous comprenez? Vi na biso obi ke to dépendre sur na famille. Vi na biso to koma na bande ko belé. Ba famille belé. Grâce à musala oyo. Vous comprenez le bataille ya modero alobi tokuta na kana famille tam susu de comme ça famille kokuta nemsu après une année après 3 mois après 2 mois mais entre nous tokuta na presque chaque jour na ba fan pe ba mona biso presque tous les jours alors si on a eu problème tam sunga na publier photo ngate mais ils a toujours na mutu moko a tam sa ko talanga non Marie-Jeanne na malade soit na problème mo boy bok to kanga photo bokangi no pe photo e biteka publier mais il a eu à publier ngo oh to sunga Marie-Jeanne Bololé ezati kenga na sengi yanesi petite na biso o azobela grâce
grâce ndenge azobela wana epana bango kutu balingi bato bapublier photo na ye te mais namoni photo ne déjà na la bouche nette ozo comprendre namoni batinde ti ndenge bafoto ya grâce mais nga nayebi kutu ke grâce aobela ti ya comme na niveau oyo ozo comprendre siko au moins biloko yango parce que toza bato ya peuple toza bato ya bato donc yango moni esenga bongo omona pe muto ayoka mawa mona nsu ya dengo mama na made bo habite botinde loko po magazin bolola zaka bien frère Richard Bondo na Kenya na Nairobi kuna habite botinda omona pe donc ba soutien payé par-ci par les attaques que ce qui ndeni so ndeni za ba famille so pe balinga atende ba publier bongo par rapport à maramwana nyonso ndo omona so le babandela mokili suino ezara osara musalo osala bon moninga na musala ngana za la fier nango pour eza musala sonité kala bato musu banda monongo bato musu minimiser biso bata maboke mais lelo ba mo bakoma ba fiti bakoma bafana ozo comprendre bata maboke mais bata maboke nazo minimiser mais ozana posaka omona ye ozana posaka okuta na ye ozana posaka olia na ye ozana posaka oseka na ye okanga photo na ye ozo comprendre donc ngani nde na biki na sala théâtre nanga na souffra mais le nde na comme nanga ki 1000 fois nazanga yango te donc vie nanga naza déjà na kimia po nango ata bato musu ba minimiser biso ke bosa musala moko entre bino na bino bokeka bomeli boli est-ce que nga mandi naza na kolonga ndako nanga mutu mo boye abenga be Aminata son père abenga bo marché na tourner pour apesanga ka bière na meli et puis apesengelo na lepi na zongi ndako sikona oza taxi express ozonga ndako ndeni pona na voiture te na ozonga ndeni mwana nga pasa université na futa classe ndeni donc ba isa bato musu bana poto ba yeba loba te surtout moi na Paris ape amutu nanga kati mais ça loba mo ba loba ki na sepele na ngote mo oyebi place ozo banga itanga komo te maza pe copine nanga na kotanga komona nda mabete na pe ndo ya mama na bango sikoyo azalaka bien mais langage ne ezalaka moi ndenge mususu nga na comprendre kaye ayebi tina lo babo ayebi soka olande mission oyo azaka bien po année passée kutu ayaki moi biloko ayaki na opa kabila yebiso bengi ba artiste mo mutu na mutu moko mais simanango ba critique biso kaka mais ngata so muta critique nga naza kuna te poso uti musika o raisonner ngata na lipapa oyo oso comprendre ndenge petit nanga pesanga lipapa o na Kenya nani Marie Polo ndina zana na Nairobi Marie Paul apesanga lipapa oyo ta depuis na ota Kenya mais tema biloko za pe mwa mingi vai na ndako tala ndina wala tango zaka sika eza aza gentil et muto sa mona omona rateto yaka bo na biblo mo bona la tata mena yo pesa bino po metenga na zunanga yo minimiser na yo menga zunanga ta na moni eza bien na lata po so pesanga lo mo bo kufa po mona na ndolata pete po na lata te po etalinga Constant osali yo peut-être monika fi wana mais Constant osali eza bino na bino mde bato théâtre bolingana te ya Constant osali po boza système ba kiri par équipe tolinganaka ata na ndaku eza na yaya na leki mo bo pe bazaka bien o mususu pe azala bien musu na papa musu pe azala bien na maman c'est comme ça bato bo omoni bolinga ko compliquer makambo te tout ça la part des choses donc eza na ndaku omona ka ya na leki o bazala bien o na o pe bazala bien siko poni na théâtre to ape bande kopete on se comprend to ape bande kopete musunga zanga le bien na Mimi na bien na Coquette na bien na son père na bien à Barcelone yo le bakio non bolinga na te est-ce que ngani na théâtre est obligé fana linga batnyoso ndia linga suna linga petit nanga la donna na linga petit nanga princesse Lou Star fana linga ka batnyoso ndia linga Cardozo fana linga ka ba mususu non to côté to jouer si to kaboni on n'est pas des amis. Par rapport à président Saï ninga bibenga rabi aza patron na bino nyonso aleki bino nyonso yosko eloko wana avi ningo zani par rapport na bonga muto oza patron nanga ezaka mutu oyo msusa ba mari janzo moi $100 zo ma 200 zo ma 500 vous comprenez mais président Saï aza président poza aza na groupe na ye vous comprenez président Saï yoka pour bino bolinga compliquer makambo président Saï aza président parce que aza na groupe na ye atika miganga ke ya ba comédie soka za bote ngane bi président ba comédie za président Masumu eza président Saïté ce président Saï aza na mbongo ni nzamba mona ngana lia na mbongo na été
donc ngai na yebi na ngambonga président ça été pour président ça ya kabila na mbongo te donc na sens wana ok tu comprends par rapport à moi et le roi non ça mais n'engé selon n'engo sali ba manga au lobby moi ba constat au sali na ba théâtre n'engé yo mo 8 ans vécu pendant yo vivant pendant 20 ans et quelques et pendant 20 ans oui 20 ans 2010 jusqu'au 20 ans ceux qui moi na yo au bilelo ça théâtre 19 ans ceux qui moi na no au bilelo à ça la théâtre au permettre moi nanga azanga ité je comprendre donc moi nanga à ça na comptabilité donc moi nanga na sali théâtre na yebi ba difficulté na ba bonheur nyonso na olinga kate le quoi nga sali théâtre moi nanga pas ça théâtre non je comprends donc nga sali théâtre mais moi nanga pas ko ça na bureau nga na ko imposer moi nanga ça théâtre te baninga pe be bandeko be ba yebi ba leki o batinda bana ba pas ça théâtre et ça te que oni mutom tana opinion na ye. Tu vois, donc on a kolinga témoin nanga kai face à la théâtre le quoi nga c'est théâtre non il y a même tout ça na grand frère nanga vie nanga fumu roi Salomon si ta luviluka original donc yangwana sikoyo par rapport à moi par rapport à entretien na biso question nino bandero c'est la peut-être aux 8 ans aux 8 ans autour nango te tom sur des messages aux aranango par rapport à peuple na oh bon question Aminata boleka kande bolinga boleka to sa émission bo comprendre hein to na tournage nga na 6 au mona lati mais yamayo ba bombela nga bien nga bota balianza ita DJ et passe bo comprendre hein bata maboma mo lianza donc lianza respect za teta muninga sa émission ta li sofote mutazamba donc pour comprendre toi na tournage nga na silisi ba parti nanga et on a OK pour na kuta maman mo konti maman Titi Zola hein il y a fondation la grâce donc voilà moi bao basunga kayo moi mabanga soki ça bana bazanga ça que kitoko oyo donc ya maman sénateur balobi maman Joséphine Nyeka hein pour maman Joséphine pina mona na kenda na sac na ndako na bi Marie-Jeanne ça que ça bien mais il faut na peso ça que ya bien ba maman mo konti ba simba maman sénateur donc ya mon maman Joséphine ya mais maman Flore ya Onje Joséphine donc bambote na ye maman Titi Zola kutu et n'en parlons même pas parce que baza motama lamu mais maman ya fondation la grâce à sa fin et puis na bo santé puis mande motema ya bambote no ba gros bisous et puis na bo santé masquin lumière bundaka ka esimba joli misimbi wana skona kweskona na Lausanne na moni joli misimbi oyo ki kombo te veut dire bazapa yo quoi balobi bambote na Fifi Bolili Minouche et puis mes condoléances na Fifi Bolili Minouche bakufeli bazokufela nazo comprendre te za na mu pepe eleka nango bambote na mama Kati Pongo et puis ba joyeux anniversaire na Aimé Itindela Aimé motema Jenny basinga sans microbe papa na Brian na bandiko na ye joyeux anniversaire na mayonnaise Tutuka joyeux anniversaire na Ladonia donc na bino nyonso oyo bozo fêter ba anniversaire na bosanité na ibsaka bino bo s'abonner massivement na Marie-Jeanne Bololé TV po na noto bandi ba activité te na besoin na mona bino ebele po na banda makambango nga naza pas comme les autres bolo ba Marie-Jeanne Bololé ndeno fungola chaîne mo pa kabilo côté zanga nga na aloko ayete voilà et puis na lobby agence ces amoko j'ai 3 services ya boss Pitunzola ni motema na Dej Bokwala donc bo mekana no ko tinda biloko kuna osombi otindi ba osali choix batindeli yo na kati ote pando bana obwaka ti okomi na suka okomi na okoti na ba agence na ndozi na ka kombo mo mena obwaki te papa chéri nanga ti mi yibi ba ebele vous comprenez nazali hein oh bon voilà ate botana ilunga na bien na c'est tout là na kina
ngai o kini o wapi o yanga chéri ba gros bisous na etula te préciser peut na kinto na poto te azakaka yango yebana te donc on a bossani te pa ya nanga Félicien Yoko papa na Divine Mbonga Staël Kalambote Gershon Yoko Gracia Yoko Daniel Yoko Elda Yoko Caleb Yoko Bénédicte Yoko motema ya mama Nicole Bishisha obolinganga babi Yemoko Bernard Cavalli babi Ruskin de Calva motema ya Mariana Ndombasi bambote na yo et puis balobi Chico Musafiri ya bashiko ezayon bambote na yo bino tu bolinga Marie-Jeanne Bololé boze belé le lan face Champs-Élysées moi ça pembe balobi Janine Boloa kati boto mama c'est bino tu nalinga bino mingi mission eza na time kuse moi to kende bino mulai et alite pisa ba o jabo zapina mutu jana et alite mais ça pina mutu mo linga ko mingi malinga moi tonalité est-ce que yo bo ke na tonalité wana te Kevin Makengo mere yewana Kevin Makengo mere roba ampa polo va mere fa pisa ba o jabo ngai mpe na kaka ya na boka bokis Kevin Makengo mbatena. Merci beaucoup le président Louison Ombata Nakata South Africa Second Hand Shop et puis Didier Piana Garçon c'était Maïe bienvenue Finduelo Nakata Istanbul donc binonio soana to pesi mino mambo théâtre ce beau morning et sous ezaki po grand caméraman azaki wana na sima babi grand caméraman donc prochainement to bombien nan po bino bana poto bolukara to pesi komo kimi bon na Facebook oluko komo déranger tonton bato bogar non to reptanga komo na été to bombien nan merci beaucoup à la prochaine.